Voilà, la grande famille, bonjour, 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 bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et qu'on dépend de la air beaucoup yamba vidéo na biso, na banda kunabino, na ba poste téléviseur nabino. Voilà, j'espère que notre grande famille vous allez bien. Ba week-end pele qui bien, j'espère. Les lots tous à dimanche, ba bon dimanche. Na balandi nyonso, ya BBC Mpoi TV. Alors, quota aimé, partager. Ce qui za mbala liboso ndeko mwasi ndeko mobali papa to mama yaya to leki ndeko mama bébé sa invité yo zala vraiment à l'aise s'abonner et que ça la vraiment biso bien makasi. Voilà, famille libota shalom, ma grande famille shalom shalom shalom, ba bon dimanche na bino nyonso lepe shalom. Ba bisous et c'est que zomel bino partout dans le monde. Nazo mona ba message na bino. Alors on est ensemble. Ba bon dimanche na bino nyonso. Ba peshalov nyonso. Alors les dinachos, des gros bisous aussi à vous. La Chine, on est ensemble toujours. Voilà. Kota aimé partager et zanga babino BBC Mpoi TV. La grande famille nazang sa coupé sa merci na bato o nyonso baza considérer musala otozo sala. Voilà, merci na nous bande nyonso o baza ko komela biso ba pe baza ko benga biso eza déjà considération. Alors mama bébé ça na eloko koloba te tikete nzambe nanga apambola bino boza wana ebele parce que musala otozo sala eza na besoin ya soutien. Alors ba soutien na bino ezo sala vraiment bien lorsque bozo komela biso bozo benga vraiment ça me va droit au cœur nzambe nanga apambola bino. Voilà. La famille, famille Libota, je crois, aussi ce qui filme Nabiso, il y a couple croisé. Déjà, affiche, il y a film autre banda, je crois que banda ngolobi déjà lundi. Le film Nabiso, dans le titre, il y a assumé. Et, non, il y a ce qui est belle, déjà une inspiration. C'est-à-dire que non, ce beau tali makambango, ils ont les canana mini, choyo, Davina, Tika, à tout y bordir. C'est-à-dire que non, assumer, bon assumer. Bon assumer ma responsabilité na bino. C'est-à-dire que non, à partir de l'objet déjà tout banda film na biso ya sika na kombo ya assumer. Affiche déjà ce quota qui je crois nga. Voilà. Bande ko na yebisa bino que non naza na problème à téléphone. Naza na problème à téléphone, bazo fixer téléphone, téléphone on a osala bo bando yoka air moko ezo kata nazo ebate pourquoi izo kata. Alors, la grande famille beaucoup tabo aimé, beau partager. Alors, to bandoko loba ni, na bandoko loba. To sisi film na biso ya couple croisé. Tozo kende na film na biso mususu na titre ya assumé. Tozo ebate assumé wana qui va assumer. Hein? D'abord makambo ezo le cas sur les réseaux sociaux. Hein? Les gens doivent assumer. Hein? Hein? Poutine, de l'écriture. Les gens doivent assumer na ba réalité nous devons assumer. Alors tous les belé wana tous ça qui couple croisé le qui making of comme d'habitude koseka kotala ndenge ba artiste lorsque bazalaka na tournage ndenge ba sekaka ça mise parfois ngana sepelaka na making of. Alors c'était au moins ça. Alors lelo déjà to kotala ba acteur oyo bakozana film na biso ya assumé. Alors tous à la à partir de 16h30 17h30 ah pas na biso bakochi la biso déjà toye ba acteur ou encore ba comédien nini ou bakozo accompagner vision wana ya film ya assumé na Belle Vie Télévision. Alors lobby déjà je crois tous a déjà sur table parce que biso table na biso ça toujours ya kotonda. Voilà, la grande famille je crois titre na biso bomoni photo ya miniature na biso pe bomoni. Là vraiment eza Naomi Barcelone na yebisa kibino bandeko il faut jamais kozala na mutu moko ba sentiment bomoni sentiment ebomisaka moni sentiment ekotando liban ekotando na mesa omoni sentiment ekoemidie yo omoni sentiment espèce bako rejeter yo. Naomi Barcelone abimaki nayaki kosala analyse biso nyonso toyebi toki ko ignorer te. Naomi Barcelone, Aloba qui c'est qu'elle pouvait parler. Ou encore Aloba qui, oh, il fallait appeler sa conseil. Appeler son conseil na bangambo mbale. Mais ngana qui kosa la analyse danga, Naloba qui nini. Bandeko beau aimer vous partager. S'il vous plaît, beau aimer vous partager, beau aimer vraiment vous partager. S'il vous plaît, la grande famille, beau partager.
Beau partager vraiment ba émission na biso ekosala vraiment bien. Toujours appel à bato mususu au mona boy mama bébé se batindela kinga lien na yo. Ah ozala wapi nga nazalaka déjà awawa. Bino bolingaka ko kene kotala ba chaîne o ifingaka. Vous êtes plus na ba chaîne o ifingaka. Mama bébé se na découvrir yo kaka jour o batindela lien na yo ozala wapi kala nyonso. Tozala kana biso. Le problème est que na réseaux sociaux les gens veulent plus ko kene ko soutenir ba chaîne o ezana ba insulte. Ba chaîne o ezo inspiré bato ba chaîne o ezo lo ba vérité. Boko yeba biso ndenge nini yango wana bandeko na senga bino toujours bo partager ka ba lien na biso bandeko mususu baza na libungi bandeko mususu baza na ignorance ba découvrir pe mama BBC bakoya pe ba lui nde makambo ezala aboye voilà tozongi Naomi Barcelone asalaki nini Naomi Barcelone tango abimaki nga nayaki koloba Naomi Barcelone osali mabe te opesi conseil mais est-ce que moment oyo bimi est-ce que eza moment normal les temps normal il fallait obima parce que bitumbo ebandi lelo te bitumbo eza bitumba moko ya kala tu étais où tous ces temps ozala wapi omi bimission on dirait que non yonde nani nalobaki yango ofinga ba mama nazai kutu na sina bosani ayaka pe ko manquer nani Caleb non ba rappeler ekuna ya koloba ke non yo za na conseil moko ko pesa mutu te. Bon, mon itango na lobaka ke non, nos artistes ce sont des hypocrites. Baza ba hypocrite tout fait. Oh Davina Sali. Moi je trouve que non peut-être les atamouké. Façon il y a ko humilier Caleb Tukebana, ezalaka yango te. O vandeli yango. Yango na balobaka eza bien na makamususu. Oloya ko longola na liso muninga, longola na liso na yo. Le karma existe. Tande bakangi yo. Est-ce que toi, tu es mieux placé à couper ça ton conseil? Naomi Barcelone. Tu étais vraiment mieux placé à couper ça conseil. Hypocrite que tu es. Au moins, si tu non, au bimi. Yo kan si que non, nangamu ya mama loketo, tango ba bimi ba ko attaquer yo. C'est-à-dire que non, mot d'ordre bimi kuna. Mot d'ordre bimi à koloba que non, yesu sunani. Yango ne fallait na 2 jours na lobini na lobi ezata un artiste moko to okiko bima oya opesa Davina conseil artiste ata moko te oza na droit te ya ko bima ya ko pesa nani Davina conseil ou soit disant yebisa Davina asenga pardon ou soit disant condamner Davina vous n'êtes pas mieux placé vous les artistes bino nyonso ata artiste moko te. Vous êtes hypocrite. Vous êtes des hypocrites tout fait. Tala siko ningo sambwe. Ozaki oso mikoteli no nandako. O mikotela no nandako silama depuis ba mama ya poto basala o makam. Tala siko ndenge ba lokoti okuna. Omoni ke no okofinga malisusu kaka yo moko ozaki oso vandi na yo kimia na bana no na wale na yo. Yo bimana mama na yo pona ko bléir ou encore pona ko sidisa Caleb soit disant lié mbongo obima kia oye ko loba soit disant bomoni makambo le karma existe nga kutu nazaki na sina bosani ba rappeler nga ke non na yebi anyata nani a etala Caleb tango zo bakeno ata biso toza bana moko balobaka biso nde ba impoli biso nde toya ko bebisa théâtre biso boye na oki jamais ko bêtiser ou encore na oki jamais ko manquer ata yaya moko bêtise mais au salango pas Caleb c'est-à-dire que non tu n'étais pas aussi mieux placé ya ko bimela Davina ce ko loba Davina impoli vous êtes tous impolis ah oui des hypocrites. Bandeko depuis makambo ebandinga nazo kanga kaka ba artiste ba hypocrite. La grande famille beau aimer beau partager. Aimer partager. Tokena na likambo susu yango ya pardon. Hein? Davina senga pardon. Bobandi maboma na mitu na bino. Likambango nini yango ya kotelema bino nyonso ya koloba keno Davina senga pardon par rapport à senga pardon
Par rapport à quoi? Et par rapport à qui? Pardon. Bon, it is a mind. Les Anglais disent, you guys, you have to use your mind. Bon, it is a mind. Bon, it is a mécanisme. Bon, pensée. Bon, it is a... Avec tout ce que biso to moni sur les réseaux sociaux, vous les artistes comédiens, bozo bima, bozo luba luba. Boyebi combien ba baya bino? Boyebi combien ba boya biso to zora ba pela ba tum soir. Et na landika ka analyse na yo mais côté ba théâtre ba to ba congolais, ya ba artiste congolais wana na tala kananga été. Naza abonné na yo na sepela kana ba analyse na yo, mais moi j'ai pas le temps ko kota na ba théâtre, na ba film na ba film ya ba congolais, ya ba artiste na biso. Ce sont des mauvais. Baza. Baza penza. Bozaki batu moko ya bovandi bande koto bongisa ta musala. Bino na bino bozo bomana. Barcelone alobaki yango, obanda ko luka ba vie ko yango ozolinga ozonga na actualité ka ne ba rappeler kuna. Olinga ozonga na actualité. Na actualité yango lingo kende o toucher neti côté ba bakuk, bango na ba balukeli yot. Silama na ba hypocrisie na bino. Septième bagarre toke pa itozonga. Septième bagarre toi aussi osaka insulter butu lokola moi. Septième bagarre yo moko dernièrement le bakani. Je crois izaka na matanga ya Suzy. Okenda matanga ya Suzy osala nini? O se déguisa. Pourquoi on se déguisa? Parce que monde na bino babane ko luka yo na ndenge ya mabe na ba vérité obimisa. Est-ce que vous êtes mieux placé à quoi côté de Nani Davina? Vous êtes vraiment mieux placé, vous les artistes. Septième bagarre au Kenda, yo moko bimol binazala ki na matanga. Ya nani, ya nani. Ya Suzy. Mais na se déguisa ki. Parce que moment ezaki mabe. Yo moko bima ki oyaki kolobango. O se déguisa ki par rapport à quoi? Ou encore par rapport à qui? Balinga basalo mabe. C'est qu'un monde na bino ya ba comédien. Tango bima ko ya ko toucher banani. Oya ko toucher bato oyebita. Oya ko toucher ka ba artiste comédien. Est-ce que vous êtes mieux placé? Il y a quoi ça Davina boye, ko condamner Davina ko ça Davina que non senga pardon? Vous êtes sûr? Bandeko, tinati. On est là pour Davina. Davina o senga pardon. Te eke bongo. Bato mususu peut-être ba chroniqueur bato libanda ba bazana ba chaîne ba ya ba sala ba analyse ba Davina senga pardon. Ba yeba pourquoi et puis ba défendre ngo. Pourquoi Davina okiko senga pardon? Mais ce que ça kaka vous les artistes et comédiens au bimio lo bakeno Davina senga pardon bo bandi ma boma ko bozana ba pese na mitu. Bomonika ndenge makambo epelaka moto awa epela ya papa elombe bazo finga ya pasteur de la foi. Bomelama bozo talaka na ba fenêtre. Bomelama ka bongo bobombana botalaka na ba fenêtre. Bo arrêter na ba hypocrisie mususu ezanga tini. Barcelone okanisa kini. Omoni ke no avant ko pesa muninga conseil mitala nanu mais façon obandaki wana obanda olobani. Ngana nde naza boye biso toya boso diza biso bandumba biso boye au grand jamais na okiko ya ko manquer ba yaya o mankaki Caleb ya mabe makasi. Ata lelo ndenge solaka na Caleb abomela ka moto ya kosolaka bongo ya soni ya keno ozana culpabilité moko na kati na yo. Donc on sentir que non tu donc oza bien te culpabilité ezo nyonga yo. Oya ovandela Davina. Omonika ndenge na ngambo wana bapelise lo lisusu life balobi yaka lisusu. Vous êtes des hypocrites, Vous êtes vraiment hypocrites. La grande famille, beau aimer, beau partager. Aimer, partager. Et ça n'a sens, Et ça n'a sens, Les gens ne savaient pas, Batou.
Au moins, il a ça qui analyse lorsque, avant-hier, lorsque Naomi Barcelone a ça qui sorti médiatique, il y a pour la colo. On appelle ça qui caméra nangai. Il y a une mère qui m'a appelé pour dire, maman bébé c'est, nani, Naomi a lobi bien te, a lobi ma bête, nabi est-ce que l'andi analyse nanga? Bolanda analyse nanga. Ce que boyo qui analyse nanga so bolanda on boyo kana lobi que non Naomi, au moins conseil à nos pesi. Au lobby ma bête, au lobby qui toko parce que tu es au milieu du village. Au pesi conseil kotoyo, au pesi conseil kotoyo. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que les moments, il fallait bima? Parce que bitumbo peut bandi les lotés. Est-ce que tu es mieux placé? Il y a bima, ou il y a pesa. Nani, maman loquette au conseil, ou pesa davina conseil. Bolanda canalise nanga bien. N'a qui ko titoyer, n'a qui ko lobela Barcelone ma bête. N'a juste ko ramener savoir nae. Il y a ko lobakeno au jouer na hypocrisie. Kobima ya Barcelone, eza hypocrisie na hypocrisie. Bokende kolanda émission na nga na lobaki yango. Na bien eza hypocrisie. Et puis na lobaki yango bien na lobi ke non, olingi ozonga na actualité. Kozonga na actualité olingi okende nano o toucher net côté ya babakouk, babakwiti. En oubliant que non, bango ba finga yo ba lobela o mabe pona ba rein. C'était ça. Eza na mutu o aza mieux placé à couper sa conseil oyo. Barcelone a pesaki. Yete kutu. Parce que a joué na balobe li nini kuna. Ba conseil za ba makamoko azolo ba tindika chakal. Ba rappeler na ko rappeler est-ce que yé Barcelone azaka mutu ko vanda na se ya ko bimisa ba secret nyonso ya muninga na yena ce qui illustre. C'est-à-dire que non na mincho. C'est-à-dire que non bazaka sou ba camarade na illustre. Bande ko fond oyo nazo utiliser. Na cessé ko yebisa binote bobando yo kezo kata et puis na zongi air moko je sais pas parce que non c'est la téléphone non c'est la seule bon c'est la téléphone là ti lobby je sais pas je dois appeler la personne bozo landa bandeko abima asambwisa illustar basa suba master ça botaki to mona keta vidéo moko ke non illustar ayi kota mwana siko ndo yo vandi ba mono ndire mwana malamu oyo ko pesa Davina conseil. Donc, c'est-à-dire que non, vous êtes des hypocrites, moko, non. La grande famille, vous aimez vous partager, s'il vous plaît. Hein? Tous on a vraiment un partage belé. Lobby déjà dans la famille, libo, dans la belle vie télévision, toujours on a déjà filmé, il y a Assimé. Qui va Assimé? Alors, les lots déjà, tu as l'artiste au Barozala, na quand tu as filmé, alors on dit qui va assumer na film wana. Vous les artistes et comédiens, vous avez hypocrisie na bino. Vous assumez na hypocrisie na bino, vous tika Davina kimia. Vous tika Davina kimia. Kaka bino na bozo bima ya koloba ke no Davina senga pardon. Na sima ya micro, na sima ya caméra bozo senga pardon te ake na bango likolo. Minute. Minute. Boza na bo sepeli Davina kenango kitoko. Mais la caméra boye soi-disant, senga pardon, les hypocrites. Et l'obiata Davina, bande de lâches. Vous n'êtes pas mieux placés, vous les artistes et comédiens. C'était un bagarre, tu es que no bimaka na obimaka. Ozaki pe mutu moko ko vendre la Davina te. Ce qui yo batama na matanga ya Suzy. Ezaki pour na artiste peut-être ba salo mabete. Est-ce que bongisa pe na artiste nyonso? Je ne pense pas. Bola ki sabiso sous artiste oyo Davina a manka awa. Davina manka mutute. Ce qui peut-être Davina aya ki pe ko manquer mutute. Elle est venue juste pour répondre ko la na ba réponse na ba commentaire na ba insulte ya ba quit. Est-ce que c'était un bagarre, tu t'es rendu compte de ça? Au moins, tu as ceux qui Barcelone à l'Obakiango, ceux qui nani Davina Bimaki. Ce vie, il y a des commentaires, il y a des bino ba fan ya maman loketo. Bino ba fan ya maman loketo. Pourquoi vous ignorez Eloko wana?
Pourquoi vous ignorez ya koloba ke non? Ba insulte ya ba kwiti nde bimisi nani Davina. Mais non, il faut botter ma place wana. Bo ignorer en gote. Pourquoi vous ignorer? Pourquoi vous ignorez à Kolobake non? Sorti, il y a Davina, et ça, suite, il y a boye. Mais on a plus besoin d'être 5 artistes et comédiens, voire même à 10 parce que vous êtes belé. Bolinga ka sortie médiatique, boyaka kolobela ba fan na bino te mais boyaka ko attaquer. Ba ninde ko na bino ba artiste. Tous on a besoin comme vous les artistes et comédiens à 10 bobima na moment o na makambo ezoleka o. Boloba non. Likambo Davina sali, ça devient des trous sur les réseaux sociaux. Boza na boza sans ignorer. Maintenant pourquoi bozo ça l'assemblant? Vous êtes sans ignorer. Il y a que nos Davina, ceux qui ont bima qui boyeza bona boy. On a besoin de bino boya bolo batate que notre aux au milieu du village. Boza la kaka wana bolo bakeno Davina ceux qui ont bimi parce que Davina tikala ko manquer mutute. Non mi Barcelone tango zo bima on a ceux qui a manka nan Davina manka ta batu 2 3 ndoko ya koluba. Po yo manka batu combien? Davina dépa bandi carrière na ende awa lobby na ye. Aye pe ko manquer ta ende ko ramener savoir na bino. À répondre à la commentaire na bino. Na ma finga na bino à répondre en haut. Et je n'ai bino nani. Les artistes et comédiens. Bo si la ma ya ko bima ya ko loba keno Davina asani asenga pardon. Ceux qui besoin na besoin musala na bino bonga, bo bima, bo zata 10. Ya ko loba non. Tokyo condamné pe Davina te parce que ça devient de trop sur les réseaux sociaux na ba fan ya nani ya mama loketo. Parce que nous avons un peu de sans ignorer que non, bino pe bozanga ko ba bordir te. Donc bozo linga batum sous ne ba ya ko réfléchir na bandeko et ça fait mal muto petaka. Ya ko vana na bato mito ezo sala te mito petaka. Boko benga na mutu peut-être mutu komi liboma eza liboma te parce que souci na kanda ko c'est eza ba genre bato ndenge nini. Pourquoi bozo ignorer yango? Des problèmes na nga place na za. Pourquoi vous ignorez à koloba keno ba fan ya mama loketo baza plus na ba insulte. O bango moko pe baloba kango biso e ratakate. Ah na minito ba osani. Ba loba keno ba kangi internet. Pona Davina. Bako souki sa Davina. Bomo nangote. Pourquoi na sima caméra bozo ebisa Davina au sali bien mais lorsque bozo ya liboso a caméra Davina senga pardon les hypocrites. La grande famille, vous aimez vous partager. Aimez partager s'il vous plaît. Barcelone obimi kobima na yo babandi sous na kofinga Belleville babandi na kofinga Belleville yangani bino artiste comédien boyebi te que non sur les réseaux sociaux eza na kamoko boye ya collègue na bino ba fan ba communicateur ba communicatrice na ye baza wana baza plus fort na masfinga. Vous les artistes et comédiens, vous ignorez ça? Yakoloba ke non sur les réseaux sociaux encore na monde na biso et comment que non ya bakan toboite. Mais quand oyo eza plus fort na mafinga, boyebi yango te. Soki ka boyebi yango te boloba boyebi te. Mais ceux qui boyez bien go, taisez-vous na makambo Davina. Taisez-vous na makambo Davina. Vous n'êtes pas donc vous avez mieux placé te. Yako bima yako ko yisa Davina. Et loko. Ni ko condamner, ni ko lobela senga pardon, ni eloko. Vous n'êtes pas
mieux placé. Vous les artistes et comédiens. Bo vanda kaka bongo na ki hypocrisie na bino. Bomoni tango babimi ba ko attaquer yo Naomi. Olobaki no mabete, mais tu n'étais pas mieux placé. Eza yote ne falo bima. Yote. Yote. Monde moko boye bino moko bozo mona ke non, monde na biso eza lisusu bien te. Musala na biso ezotambola lisusu bien te. Tosala ndenge nini bandeko tobongisa musala. Bozo zanga kozala ata na réflexion wana. Ya kobenga na ta 3-4 totelemela likolo. C'est notre travail. Tozo liela na musala oyo. Tozo sunga ba famille na musala oyo. To sunga libota na musala oyo. Mais façon musala ezokende bien te. Est-ce que bokanisa kate eloko wana? Parce que ezane eloko moko te na ser moyo ata situation ndenge nini na ser moyo ezangisaka kozwa solution. Ce qui likambo ezo s'aggraver. C'est ça qu'a bino vous les artistes et comédiens. Ils sont bien artistes et comédiens. Donc, et l'oko ni les zanga bino, vous les artistes et comédiens, ni les zanga bino. Yako telema. Yako loba non. Trop c'est trop dans le monde d'Abisso. C'est parce que vous êtes des hypocrites, non? N'est-ce pas? C'est parce que vous êtes des hypocrites. Ceux qui vous êtes hypocrites, c'est des non. Ça, c'est notre travail. Nous sommes des choses qui sont bien. Vous êtes limité dans ma canisse. Vous êtes limité parce que vous êtes hypocrite tout fait. Tant que Barcelone y a Koloba. Mams, bafan na yo, ba bomisa yo, ba kabolio na batu, bafan na yo boy, oye bango depuis kalat. Oye bien ka lelo keno bafan na yende ba kabolio na batu. Oye bango depuis kala. Oye bango depuis kala. Polo bango, c'est-à-dire que no bosolo lango cessé. Polo bango, c'est-à-dire que no eza bongo. Bozala wapi? Bozala wapi? Bozala wapi? Lorsque makambo ezo yinda, bozala wapi? Tango ebanda. Po olobango yo moko ya koloba ke non. Mams, bafana ba okabolo na batu. Eboye. Ya, c'est-à-dire que boye biango. Boza sans ignorer. Il fallait botter les mélanges depuis Kala. Il fallait botter les mélanges. Il fallait botter les mélanges Kala. Botika hypocrisie. Bozaba na boye. Bokuti deza bayaya. Bo mi vandi saka ne bosi mo mi vandi si wana. Parce que ndenge boyebi ba makamu nyonso o elekaka sur les réseaux sociaux na ba monde nango na ba artiste na bino na ba kulutu na bino. Bozolanda bandeko. Fone ezokata problème. Bozolanda bandeko. Les artistes qui est hypocrisie et les qui Davina bandeko Davina akosenga mutu pardon te. Po Davina asenga pardon e bandali kolo batu ba banda kosenga na do ba papa elombe pardon, ba masasi pardon, ba papa masumu pardon, ba parents ya Ersil pardon, ba senga ba Ersil péchanga ba pardon, ba senga ba belle vie pardon. Ce qui va bloquer na nyonso salemi
Davina, elle est prête à kosenga pardon. Ce qu'on a dans le salimité, N-O-N, Davina est là à kolubape et l'autre côté à kosenga pardon. Nous là, toza pour na pardon parce qu'elle n'avait pas insulté ayaki nde ko recadrer bino ko lanana o bino boyebisa ki ye. Bo fingeli bana et ayebisi bino que non, c'est parce que ayebi douleur à 9 mois. Quelque part, ezaki que non, bino bozana mayele bozonga batu. Bozonga batu. Kaka bino susu bobalu c'est Belvi pena na botate Irsil pena na botate na moni na page moko boy bazui Irsil bazui Belvi bazui pena mama loketo ba chiwana bango nyonso na ba botate. Bino wana boyeki ko finga Davina. Bozaki bato, bozaki ba pesha love te, bozaki pe ba banani te, ba famille di botate. Bino bato boyeki ko finga Davina, eza famille nani ba kwiti nde boyeki ko finga Davina. C'est-à-dire que notre Davina elle a affaire avec vous. Bino kutute parce que ye kuto yebi bino te mama na bino. Okola bino boza pona ye ye attaquer mama na bino. To réfléchir le quoi ba tout. To réfléchir le quoi ba tout. Davina donc azan un problème na belle vite azan un problème na Irsil Péchangate. Bino na batu bofinga ki ye. Bofinga ki bana na ye bofinga mobali na ye ndaki ko répondre bino. Et ça a passé. Alors bo jira ka ba mafinga na bino. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. So to bito solo la neti pembe. Boke ko kundola photo ya mama ya Davina o ya kufa. Mais maman na bino loketo ndenge zawana. Papa na ya kufa, mama na pa kufa. Supposons pe mama bébé se na kena lokoli photo ya papa na ye na chia. Il faut na zaka mutu moko boye na za na sens ki bomoto te. Papa na ya kufa. Est-ce que moi j'ai affaire na papa o ya kufa? Tangu na koya na okekozwa papa photo ya tangu na okekozwa photo ya papa ya mama loketo na ye na che awa. Nga pe papa na nga kufa. Na mutu te. Parce que peine wana, douleur wana, eza ka réciproque. Et donc eza peine moko boye donc na ebite ne na ko expliquer ngo. Moi papa na nga kufa ou encore ata papa na nga akufa te aza vivant na ke kozwa papa ya mutu na ye na che na mami ki awa. Est-ce que bon moto humanisme eza? Parce que lorsque bokene ko kundola mama ya Davina boche bocheki na mutu na binote ou encore bo réfléchissa kite ya koloba ke non mama na biso star na biso papa na kufa mama ne pa kufa. Lorsque Davina pa koya azu ya mama na yepe ya mama na bino pe ache et comme impoli asenga pardon. C'est que où allons-nous? Boza bato ndenge nini? Ata ma finga ngo ou encore nani réseaux sociaux encore YouTube eza église te. Boza bato ndenge nini? Parfois natalaka na baka nzambe sunga mokili nao. Diable atondi na mitema ya batu. Toke na l'église ba pasteur bazo teya en vain. Ba pasteur ba teya en vain. Nzambe asa kaka zonga. Po mokili na ye Sodome na Gomorrhe. Lelo to komi bato maboma ko lobaka ozalaka na milliers moko boye ozuna no fona otala matière otali boye bino bato internet. Donc bino ba artiste comédien comportement na bino ezo lobisa bato. Bino bokanisi bato ya libanda nde bakoya ko tia kimia na musala na bino. Il y a personne. Bino bokanisi ke no bato libanda nde bakoya ko bongisa ke no bo vanda boy bo sala boy. Il y a personne ce qui bino moko na bozu conscience en atteint. Ce que bino bozo conscience en atteint et sinon tant que vous êtes des hypocrites. Bozo conscience en a nini lorsque boza bato moko boy bo réfléchir te vous êtes là ka pona ko diviser. OK koto ba tchelo fufu sasi sans ignorance il faut ko loba. Sans charisme, sans maîtrise de soi. Donc bato moko boy ba panzana kaka fonating ka ko panzani botane ti ibutu oyo soki ibutu oyo obimi yo moko yo na ba principe na yo moko na ba volonté na yo ya koloba keno na fola ka boy na sala ka boy
est-ce que belle vie yango na oloba na loba ki yango lobi soki siko belle vie siko nda chaka ibutu wana ya koloba ke non ibutu bana obundelanga na répéter yango et la kisake non ibutu. Et il n'était pas en collaboration avec Belleville ou encore Belleville a pensé qu'il acceptait que nous bando bundelanga. To tchango na mutu. La preuve est que non ake suku na ngambu kuna abaluse susu Belleville mandoki. Siko boye bisanga. Valère Nabino ba artiste comédien eza wapi. Valère Nabino ba artiste comédien eza wapi. Barcelone. Neka ko rappelo ya koloba, au moni siko. Tu n'étais pas mieux placé. Oloba qui bien mais maloba wana ezaki ya yote doluba. Hypocrisie, tindika chakal. La grande famille, je crois na bandu ko chité. To solo limingi, na zubi no moins 30-35 minutes, c'est trop. Déjà, dans la zone, on a 40 inerté. Au moins, koloba mingi iner, les gens se fatiguent aussi, hein, voilà. Na komi na suka analyse nanga. Bo aimer bo partager ba vidéo na biso. Ceux qui na no s'abonner te, s'abonner bandeko, bo matiselanga ba abonner ceux qui ko bakisa, bo s'abonner bandeko. Bo s'abonner famille libota, bo soutenir chaîne na biso. On est là to sola makambo oeza na sens. Toya ko finga te, toya kana biso ko recadrer, toya ko zongisa sens ki bo moto. Davina, pas de pardon. Ce qui pardonne au bandana côté, peut-être papa Ilombe et Kititi na se Davina et Kosenga. Ce qui wana ne salemité. Alors dites-vous que non. Bon changer na ma finga et beaucoup mona iso mutoko ko recadrer binoté parce que il y a personne. Et comme il peut bongo. Bino bo fingi kuna doit attaquer maman Abino. Et ça bon, c'est ce que Davina a fait. Ce que vous comprenez dans côté. Carrément arrêté. Carrément arrêté pour finir maman Abino. Ah oui. Alors voilà la grande famille. Na komi na suka analyse nanga. Le double est dimanche. Bon dimanche na bino nyoso. Et si qu'ils ont mis les bino partout dans le monde. Tokutani prochainement. Bisous. Ciao ciao.